Salut, salut, salut. Coucou la famille. Coucou les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, abonnez-vous massivement. Abonnez si la Coucou. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Nangi no mingi bandeko compte tenu ya bata mobulu bon soki ta epesami moi 10 minutes moi 15 minutes moi pourquoi pas te toloba moins loko moi 10 minutes moi 15 minutes voilà bandeko leo te koloba moins loko concernant ba vidéo ezo circuler na réseaux sociaux ya Cardozo actrice na biso comédienne Cardozo mille esprits na papa na biso tonton na biso leki na biso ya na biso brifi non bandeko tozala bentelo Mike la duchesse aza raison Mike la duchesse aza na raison makasi et puis nga na kamwe nazo kamwa pourquoi Mike la duchesse alobe ba propos na ye ba tenira qui est ba rigueur hein batu boteni Mike la duchesse ba rigueur erbo solo na politique et bimaki ok mwana mobali ya batu bokilo ya batu ya papa Soni Kafuta alobe neka ba vérité bandeko pourquoi Congolais linga vérité te Congolais linga la vérité te pona nini Congolais linga mensonge Congolais linga ténèbre Congolais linga kamolili yinda Congolais linga kaka yinda pourquoi Congolais lingi lumière te Congolais lingi richi beauté te atelisa yo chocolat yo Congolais linga kaka yinda Congolais soko amoni mutu ana aza pole mutu aza lumière azo linga kotisa lumière kati na bato baza molili Congolais atelemaka mpona ko revendiquer pourquoi bandeko Mike la duchesse a na raison bato boteniraki Mike la duchesse rigueur boza ba hypocrite parce que comment na vidéo ya briefing na Cardozo bandeko musu bazo tuna na commentaire est-ce que ça baise est-ce que ça ya solo oui bandeko ça ya solo kote la kabamba kata ningambe ya Cardozo amitanda na eka boye na briefing te baartiste congolais beaucoup tous les amakasi félicitations na Minata son père molimo kotula eza makasi na ba comédien botula makasi pourquoi botula parce que botambola malamu te ba casier judiciaire na bino eza bien te yango botula ba casier judiciaire na bino eza malamu te yango botula po mibali oyo bayo alinga bino eza ka po mpe bayo osaka na bino ayeka George yo a George yo apres na nsima yango mpe atiki na yo po amemo na avenir te amemo na futur te po botambola malamu te bandeko ebele ya Cardozo noki soni ebele ya Cardozo bongo ebele ya Cardozo ozala no komitanda pa tankifi tobote baba sous-estimera mobali te mobali nyonso azala moki azala mokolo azala monene azala mwindo a mobali mais bomipesa mpe valeur bomipesa mpe valeur bandeko bomipesa mpe valeur brifi aza leki bomipesa mpe valeur moko bozomipesa valeur te mosala ya théâtre oyo bozopesa ngo respecte même si bobimaka toboyi te ke bobala na bino toboyi te esika oke kokutanela na moko ya mopanzi na yo oyebi te mosusu na wenze mosusu na milia théâtre mosusu na concert mosusu toboyi te mais bomipesaka mpe barelation na bino respect elo na yo moto opesa ngo respect barelation na bino amoureuse entre babosolo na théâtre bopesa yango respect na kamwe koyoka briefia Cardozo alobake kosakana te mpona koloba makambo mosusu awa
c'est mamboise oh ya Cardozo bimseso a plan ya Cardozo il est babo ko bino moto bosala makam na bino et puis ali komoko eza très capital oyo ekobebisa image mais caméraman ya muto comme ne Caroline ikwa so ikwa ozo filmer ba makambo bon et puis ba lo no kata ozo filmer kaka liko na ngo bozu susu image boyeli ba na tu soki ba mama ya poto na biso bilenge ya poto ba kroni Congo i oto za kana poto to bando sela makambo ba analyse apona sino bando ba ke o basi ya poto o bato a poto non parce que bino moko bozo se respecter te bozo respecter ba être humain na bino te bozo respecter pété musala na bino ya comédie bozo respecter yango te siko bato ba respecter musala na bino ndenge bato ba respecter bino ndenge nini parce que bino moko respect moins bandeko nakamwe Cardozo soko sakai na na lo makambo susu aseke mambo eza ya Cardozo no yoko bomba okobomba comme na motema to yo kufa lokwa personnam diana makila te foloba faut il a biso ba plan biso to ko analyser foloba et puis nanga mususu briefi tantine lindo alobi soki na yeba kike mwano akoya tournage onga lingena yate makambo eza c'est que makambo eza botambola na droiture botambola na sincérité boli ko sala mambo salité entre bino na bino non moi sur ya kutana na Yesu na libulu ya na liziba ya mai Yesu tonga tuna kai makambo mibali na ye ayebisi Yesu na mibali na balate voilà aisi Yesu na balate Yesu abi même oyo chiki na ndako azaya yote ça veut dire ni chika ba wa mike wana ba briefi ba ans luzolo ba delon comment on oh lava ba gesho tika ba gesho ba briefi ba ans ba wa mike chika po ni nzambe akutanisa yo na l'homme de ta vie. Tangu lipamboli na ya libala ezo ya kokuta yo brifi azawana moyo kuta na mobali ya vina yo ezate mbande ko boyeba ngafa ko mama pasteur bande ko baba ndeko basi beba mambo na te tangu lipamboli na ezo ya oleli na losambo nzambe na bala nzamba telemisi Anja Libala tanga zoye pa Cardozo azokuta ba chebi azokuta ba nyonyo pembe mo kuta nisu na mobali ya vina yo ezate yango ba mibali yango ba ya kaka atinelo mo bodia Versace atinelo mo bodia Chanel atinelo mo bilamba AliExpress atinelo mo bilamba ya Amazon akomandelo mo ba bloka AliExpress ya ba $20 ba €20 ba €18 ba €10 a commandé autant a tinu le premier colis deuxième colis à yo bio nazu mobile après na simelanga salelio économie a foutelio billet aya nyemi ya likono ngope sope bato mito e sala kate la kepe na ba vidéo ya ba dignité na yo aleka bino boye la biso na réseaux sociaux sexe tapi kabino boye suso ando bino mbali mo be na Londres ando bino mbali mo be na France ando bino fille mo boye bandeko Bopé sata musana bino respect s'il vous plaît. Donc briefi asali zu apona nini pour Cardozo ande ko betela mamilo masolo ya mobali na ye. Cardozo ko betela mamilo masolo ya mobali na ye, briefi azaki wana briefi asiliki pourquoi Cardozo abeta masolo ya mobali na ye place ya azali. Pona nini babeta masolo ya mobali place yo zate po yo za nani po eloko nini leka entre yo na Cardozo po hôtel mais la babeta masolo ya mobali place yo zate. Bomo na boso na théâtre bande ko bomo na boso na théâtre bande onanga bomo na boso na théâtre bande bo se respecter bande ko bo se respecter bo pesa musala théâtre valeur na era ba mama bele ba mama pembele ba mama linga ba mama na misusu na mambo ezalaka te
makambo ezalaka te ata kutu ezalaka mais ezala na modèle ya bino boye te ebanda kosala makachete nga azalaki surpris oyokaki mama pe asona mama Chako azalaka kobima na comédien nazalaki surpris papa soki nani yango wana papa ngo aza mpe na poto boye tellement papa ngo azalaki agressif zuwa parce que mama Chako tellement azalaki kitoko ki agressif ya papa na mama Chako azalaki kokango te yango akabwana na papa na théâtre nda ayaki kolinga mobali na ye mosusu mais totikala koyoka makambo te na télévision ke oh mama Chako kuna mobali na ye azobeta ye o basaka na théâtre aza agressif non bozwa te exemple wana bozwa ta exemple wana bandeko bopesa musana bino valeur bandeko mutu mususu aya opesela bino azaki nde tinga boye naotanga nanga la santé nalingana kozala infirmière nalingana mambo la santé nga momu naopesa musala nanga valeur mutu asala économie to mutu asali secrétariat ye mutu aya opesela musala nanga ya infirmierie santé te nga moko muna opesa musala nanga mutu asali badomaine mosusu to mécanique to économie to ye te mutu aya opesa musala nanga valeur nga moko muna opesa musala nanga valeur bopesa musala na bino valeur bato ya théâtre bopesa musala na bino valeur bozobiboma na ka bino na bino bozosalaka bosoto bosalite ka bino na bino apo na nsima nango boyeli biso na réseaux sociaux non biso tobenda nde tinga boye so namoni kamo na intéressé nakobenda nabendi so mpe esengi mpe analyse no ya analyse na nga na ye mpo bino mo bopesa bato basujet biso to ana kisansa te po toyeba makambo eleka na kisansa bino mo nde bosala bamakambo na bino nde boya na réseaux sociaux bino bopesa biso makambo bopesa biso basujet bo biso tosala tokoanalyse tokochachacha baminiature partout mais bacha miniature na yo na ndenge ya malamu bacha miniature na yo na ndenge ya makambo buzoba te c'est la honte aussi c'est la honte bandeko nanga bande wa théâtre bosolo na théâtre bosa soni boza bato moko boyoka ta soni na bapropos oyo la duchesse alobaki mwana mai atreki biso tikata tobongisa mwana mai ayoloba bavete tikata todose mais bino bocontinue do bolakisa mpe yake makambo la duchesse alobaki eza ya solo mais pourquoi bolekaki na motema mabe to na agressivité ya koboya makambo la duchesse alobaki or ke eza ya solo kote ya makambo eleki video ya Cardozo na Tantine Lindo eza ndenge mona makambo na duchesse alobaki ke bondumba eza na milieu ya théâtre omona bato baye tournage esili mwasi na mobali bakoti bakei bakesala makambo ya salite oui yango oyo brifi Cardozo aser na yo Cardozo brifi aza frère na yo peu importe bozala mwasi na mobali ntongo bokute na milieu mo boye charisme ata Cardozo ande okumisa mobali na ye pa maamilo brifi so oyo oyokaki yango osani charisme ogere kiki mobali na yo na kwen na yo ke otelema osala bechant de parole da Cardozo otya mpe maboko lokwa mwasi noki Tantine Lindo ezosala otya mpe maboko ya milo ya lule nalobi na yo soki osisi na batablo na nga te ya lule nga na koya lisu te maboko mpe ka lokwa mwasi barole ya bino emo mpe lata na bino brifi charisme eza te olongi place ozalaki oye place mwasi biso basi tolobana na biso kaka mais yo tanke mobali charisme na kwe na yo kara kutu enjire mutu Cardozo ayaki tournage wana ozo comprendre na pire esprit brifi kara enjire kutu omone Cardozo na tournage wana te kara bongo ke olanda na maloba nga kutu alandenga na chetemba esopi bino makasi bandeko esopi bino pena bosopani mpenza oyo mpenza kili bi bosopani makasi bandeko bomipesa respect bopesa mpe musala na bino ya théâtre ya respect
bozo respect eza lisusu te na théâtre, respect eza lisusu te. Bozwa exemple ya bamama oyo akala, bapapa oyo akala, malgré tout bando osala makambo na bango bolingo, mais tant toye tournage toye mosala bolingo na biso bisika tokutana. Voilà, toye tournage toye mosala bolingo na biso bisika tokutanaka, bisika tokenda kokitisa na bakaleson, bisika tokenda kokitisa na basengle kuna nde esika bolingo na biso. Me awa toye nini, toye mosala. C'est ça, et ça bino ka bien et battre la dignité na bino et battre la personnalité na bino ke ba makambo boye et ça kitoko te. Et ça la penda kitoko te. Et puis Cardozo makambo eza intimité na yo na mbano. OK betela mamilo. Mamilo pa OK ko betela. Siko makambo yo yebisi mamilo so pa ke ko betela alors bi ke oh mamilo li solo na yebisa ngo mutute na yebisa ngo ka mamilo kam na yebisa mamilo songo. Non. Boza ka pe na secret. Boza ka pe na secret na yo. Secret pe zalaka et ça bino pe ka bien. Po muntu amutute yo te mutandeli mamilo makambo na ona mobali no mamilo pa OK ko betele bakata. Mamilo pa za ka pire na matop. Mamilo pa za ka pire na Gabriel. Tant mamilo OK ko beta oyoki ngo na batu yombo tongana naka. Oyoki ngo pa batu li solo na ebetela ngo mutu msute na betela ngo ka mamilo. Alo yeka isu na kamera o mamilo songi akende ko tonga pa mutute. Kwa ni bwana na secret ya yo moko ana ngote. Makambo na yo na mobali no OK betela mamilo po mamilo sana. Mamilo mtachina ki OK na mobali wana. Bo respecter théâtre. Bon respecter les biso théâtre. Bon son c'est biso image théâtre na biso image ya kala ozo to yebaka na théâtre. Bon chikra comme na même quelqu'un ya ba test wana ya ba manque ya respect wana eza malamu. Et ça kitoko ko na image ya art ya théâtre et ça kitoko bande. Merci beaucoup à tous les abonnés de Miss Célébration. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Votre abonnement, c'est notre soutien. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez. Il suffit de partager et ça appuie sur pied. Nangi bino mingi, ba bon début de la journée dans les Seigneurs. Nzamba batela, soki nzambe apesi biso su makasi, tokoya lisusu ko analyser na ba sujet za na belé tokoya kaka. Soki te pesa ni to loba moi eloko pourquoi pas to loba misusu. Moi eloko biso to koloba eko édifier ndeko papa ndeko maman po azonga na droiture po ça la ka bien. Merci beaucoup à mon chéri papa Dieu donné ngoy mabela ba bonne journée na ba na ngai Jemila Elonga Christian vie mabela Dieu donné ngoy babi le fils à papa le prince de la famille. Ba bonne journée bisika bozali Nzamba batela bino. Bonne journée pe nanga moko, bonne application à moi-même. Bisous, bye.